Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Sokyoza kidi hey bakobo mayo sokyo vivaka na distraction okobukuta maneti bisikiti sokyoza kidi hey bakobo mayo na bandoki sokyo vivaka na distraction okobukuta maneti bisikiti oyazana Yesu azana force oyazana Yesu azana puissance oyazana Yesu bandoki babangaka ye oyazana Yesu abangisaka nde bandoki sokyoza kidi hey bakobo mayo sokyo vivaga na distraction okobukuta maneti bisikiti oyo azana Yesu azana force oyo azana Yesu azana puissance oyo azana Yesu bandoki babangaka ye oyo azana Yesu abangisaka nde bandoki. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce, quelle joie immense tant au koute na raboui. Bien-aimé o ba bengango malendisi affermissement. Bien-aimé po olendisa ma pose la bien affermi o pikagi. Bandoki ba banga yo, bien aimé dans le Seigneur, bato ma beba banga yo, bien aimé tant basangana na ba monde ténèbres, ba ko zakata ko tanga kombo na yote, po ba biso ki ba oser ko tanga kombo na makamda bongo baby. Yango bien aimé papa zo tinda ngai po koma bongo, o koma très fort mon frère, o koma na force ma sœur. Bien aimé dans le Seigneur, o lumba solo ya Yesu. O lumba solo makila Yesu ndaku ne lumba solo makila Yesu bien aimé o zala penado mwana nzambe ya solo yango bien aimé dans le Seigneur yango papa tininga na lumbango tozwi vidéo moko ya mawa bien aimé na remercier na bandeko nyonso batindelanga ba vidéo bien aimé pona ko lendisa bandeko mususu nzambe vraiment pambola bino bisika no bino bozwami et puis naza ko remercier so bandeko nyonso o bazo tinda ba vidéo ya biso batwa c'était biso batwa likolo bien aimé sa révélation boso la kisana bandoki boso la kisana batwa mokili ke biso toza batwa sete bien aimé ko ka sonité ko sela nga vidéo sala vidéo ata na téléphone tinda ngamoko na bina ko monta na tepe nzembo na pembeni tinda ba vidéo bel tanzo tia ba vidéo bongo bien aimé mna bana satana bazomona e na yeba sa kamta likolo e na yeba mta likolo bien aimé ba yeba ke to sala ke belé et puis ba ko koka biso te au nom de Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur tout en vidéo oyo ya mawa bien aimé yum tolinga ko yamba batu na bandako na yo yum tolinga ko kende ba fête o lula fête ndeko na ngai mingi lo bana ba problème ba santé mingi lo bana ba problème na ba mariage mingi lo bana ba pona ba ndako na bango mingi bana ba problème même na vie na bango nana tia semence ma bekati na yo oliaki biloko nani nana tikelo yo loko mpoka na ndako moto na nzambe a osolola bine na ba faire no kenda su biente na misala kutu ekenda su biente libala moente bien aimé pona biyamba yamba buta la feti oyo mama moka libala mama moya ndoki azokosa ko bina peut-être sous ta vidéo oyo nzoka nzako asa ko mvute ba marié heureusement mutu mozala ki pembeni aye ko sauver bango yango sozana nzambe nzambe akotinda ka mutu bien aimé tout en vidéo oyo après tozonga to passo la makomi au nom de Jésus-Christ. Cette vieille dame-là, elle va essayer de faire des incantations sur la mariée. Faites attention à vos maris. Quand vous vous mariez, faites attention. Regardez bien cette dame-là, cette vieille dame-là, elle va essayer de faire des incantations sur la mariée. Faites attention à vos maris. Quand vous vous mariez, faites attention. Regardez bien cette dame-là, cette vieille dame-là, elle va essayer de faire des incantations sur la mariée. Faites attention à vos maris. Quand vous vous mariez, faites attention. Regardez bien cette dame-là, sur la mariée. Faites attention à vos maris. Quand vous vous mariez, faites attention à la mariée.
Faites attention à vos maris. Quand vous vous mariez, faites attention à la mariée. Faites attention à vos maris. Quand vous vous mariez, faites attention. Sokyoza kidi bai hey bakobo mayo na bandoki sokyo vivaka na distraction okobukuta maneti bisikiti oyo azana Yesu azana force oyo azana Yesu azana puissance oyo azana Yesu bandoki babangaka yo oyo azana Yesu abangisaka nde bandoki. Bien aimé vidéo ne pesi passe pesi mawa ba fete yo linga kokende bien aimé osala be mariage na lelo divorce nani yango bien aimé aya ko boa ke lelo kamabe bien aimé ba divorce ne se zaka ya nzambe te na yi sayo vérité ba divorce mingi za nzambe te ya nzambe pe zali mais ya nzambe te bien aimé ezali epele pamba te nzambe ye moko linga kokutuno na muto mabete bien aimé. Le banzambe c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Oh yanzambe bien aimé ou melaka. Oh yanzambe te bien aimé ou melate. Bien aimé, Satan a quoi détruire yo. So pe nzamba pese ko libala et puis ça na distraction bana Satan ba ko botolo libala wana. Bien aimé na moni no bondela ya mbote to pasola makomi au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées. Papa merci. Merci nous avons tinda biso papa na bitu moko kaka bana na yo ba yeba yo na bitu moko bana na ba biksa milimo na bango na bitu moko bana na ba kota na kati ya alliance. Alléluia makila ma Yesu Kristo o tengaki na Golgotha ezinga bango ezinga bandako na bango po te bandoki bamona bango lisusu te papa po bano ebele baza ko beta manase ya mokilo papa pamba te baza mosika na yo bakoti na via distraction via ba miziki ya mokili via kolanda ba faux pasteur papa bana no bakoma ba charnel papa yango lelo yo papa bazo beta ma papa bazo bukuta malokola ba bisikiti yango zo tinda biso nzambe po te bana no ba yeba yo ba bikisa milimo na bango papa message yo nzambe e bikisa bano ya yo balonga na ba binzambi nzambe balonga ba musu ba tia place na yo ba chande batu ora tia Yesu ya tende tata pasteur yango papa yo baki maudit l'homme qui se confie dans l'homme yango Satan azoza porte ya ko détruire bango yango papa ozo tinda biso papa pote bano ba yeba yo bakanga mande na yo oya kanga mena yo abikisami message yo esa misala nango na bomu ya bana na yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, on adresse ya bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de reva uniquement pour na bateau yesu akufela. Bien aimé, ce qui soit akufela yote, na makam tozuru boko yoka nango te. Yoka tata pasteur bini po nangai. Papa pasteur dim wana, papa na pesa ki dim. Papa na bakambo lukuta biloko moko charnel. Bazo koso somba mdaku na lola bazo kosa yo bien aimé dans le Seigneur bazo koso pambati yo kangamede na batu rokangamande na Jésus Christ. Dieu n'envoie pas les pères spirituels mais Dieu envoie simplement des messagers. Pourquoi? Pour moi ayeba ainsi dit l'Éternel akangamande na nzambe ora kangamana batu mokili. Bien aimé bomoni vidéo oyo bien aimé dans le Seigneur pesi pasi et on est kolendisa yo olingi ba feti na ndaku na yo ndaku vandi na mobali ndaku vandi na bana mais batu baza kuya obita état d'âme na bango te bien aimé mingi lelo na bana bakoma yolela bana batelengana pamba to kote seki mutama bena ndaku pele linga mono abibebela ye moko na libanda ke yo muto bebisi mona no na ba camarade memaka bele ba sere bele bakoma ba lesbienne abimaka na bana ba camarade na ye moto na nzambe a solola. Quelle abomination! Ba se rebelle. Tema yoza ki di ba camarade na yo, muziki na yo, akoma lesbienne ya mwana na yo ya mwasi. Ba misu kutu, yo tema yoza ki di ba yo papa, camarade na yo, akoma mobali ya mwana na yo. Quelle honte! Quelle honte! Na misu pe papa ki di ba camarade na yo, akoma pe pede na mwana na mobali. Makambo beli ya mabesele makana mokilo linga soki mwa camarade na yo bimana mwa na yo ake ko milingele na libanda yo kutu yebi na yo te bien aimé nzamba ko bundela yo
mingi pe mobali na yo akoma ne mobali ya bakopini na yo komema bakopini na bandako moto na nzambe aosolola mingi pe mama yo pe papa bakamaradi na yo akoma mobali ya mwasi na yo mpona kitiba ndako eza lieu moko sacré esika esprit na yo evandi esika makambo no evandi pourquoi koyambaka bato na ndako bafete inutile Satan alingaka place bato baze belé po aevre yango monde bato musu baolela ba concert baza bandoki po bina kata ba concert place basoka ba via bato place ba détruire ba via bato bandoki ndoki jamais okangona bala bandoki jamais okangona ndako na yo yo ngi ba boîte de nuit okinika ba milliers na bango kasi bakokanga yo apo ba na ndako na yo bakomo kosala misana na ndako na yo yo pe ndeko za no célibataire ka ba camarade na ndako obala no ndenge po bazoyelo nde ba blocage na vie bine mena kotanga verset liboso na kombo na Yesu Kristo bine na na Matthieu yo ko lokto kotanga wa bien aimé na na Matthieu bien aimé na na Matthieu chapitre 16 yo ko lokto kotanga na kombo na Yesu Kristo Matthieu chapitre 16 bien aimé dans le Seigneur Matthieu chapitre 16, voilà, Matthieu chapitre 16, on a verset 22 à 23. Matthieu chapitre 16, bien-aimé dans le Seigneur, je prends mes lunettes. Quelle grâce! Je vais suivre mes lunettes, bien-aimé, pour n'attendre madame. Oh, je suis mes lunettes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce! Alléluia. Bien-aimé, tu es dans Matthieu chapitre 16, bien-aimé, on a verset 22 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi on attend verset haut? Bien-aimé, Pierre azalaki na Seigneur Jésus-Christ na molimo te kasi na nzoto bazali kotambola ensemble pour omona Satan na ndenge azalaka impoli. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour Pierre a komi kosulula na Jésus-Christ azopekisa kokende croix azopekisa ye Yesu atali à comprendre que Pierre était dans le Satan côté de Pierre pour ce que Jésus soit qui n'a pas de ne salut ngeza na mukilité. Voilà. Pierre azo bonde la Yesu. Mais nzoka makamba zoloba azo pekisa salut sans yeba. Pourquoi na tangi verset oh bien aimé. Tango yo na ba camarade na yo. Tango bazo bano toke boy, to sala boy, mela boy, yaka boy. Bien aimé. Est-ce que ça a discernement que Satan tazolo bakati na bango? Awa Seigneur Jésus qui ça comprenait que ce n'était plus Pierre qui parlait, mais c'était Satan qui parlait dans sa bouche. Alors lui arrière de moi Satan. Bon yo siko bien dans le Seigneur. Okuma koyoka ka baninga o alobi boy o toke boy o to sala boy est-ce que o yazoloba wana ezaye to Satan tazoloba na kata moninga nayo lelo mingi bakuma na bavia ba blocage mingi bokuma ba pagano mingi kuto zalaka na nzambe mozonga mokili mingi kuto nano ya kuto na nzambe te pambate via ba camarade via bi suivra bien aimé kaka ba fête kulata kwa bana mikie kosambwisa mipende kosambwisa tolo kosambwisa libumu moto na nzambe aosolola oza komisambwisa sans oyeba ke Satan mta osambwisa yo yo moto nzambe akeli libumu na yo eza pona mobali na yo to te pona mwasi na yo bagarso monde lamba penda ntolo to nyonso libanda eza pona mwasi na yo sele musu batolo kaka libanda bakolo libanda bozo komisambwisa Satan mta osambwisa bino batu Yesu akela. Batu Yesu akela. Heureusement batu Yesu akufela te. Po batu mutu mda Yesu akufela. Bien aimé, non, faut en discernement. Tabiso neto koma ba ministre nkolo. Po mona tolo na ngai, bien aimé dans le Seigneur, faut en mwasi na ngai. Bien aimé. Bon moni verset wana. Tango mikazo bano yaka na ndako. Yakomela na ndako na sali feti mona ndako est-ce que yim tazo bato Satan tout na koya kotala yo alo sana ndako nazo na kolekelo lobby est-ce que yim ta koleka to Satan awa Jésus bina Pierre arrière de moi Satan bien aimé faut en discernement
Satan alobaka na kati ya bana na ye, akotaka na kati ya bana na ye, pe azo détruire ba vie. Ata bana nzambe basana ki diba Satan kotaka kati na baunda kotaka na kati ya Pierre. Pour ça la mission na ye, apekisa Jésus croix. Ndeko na ngai, oboma libala pona ba camarade boza ebele. Bien-aimé, vie ebeba pona ba camarade boza ebele. Bien-aimé dans le Seigneur, ba camarade, Satan tazalaki kati ya ba camarade wana. Yo pe le suko Satan mo utiliser pona ba camarade mususu. Bien-aimé na otanga verset mususu, naza na 1 Thessaloniciens, yo ke lo to otanga wa, na 1 Thessaloniciens chapitre 5, on a verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 5, bien-aimé, landa verset oyo. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Bien-aimé, kolala lokola batu misusu te, balala pungia libela, ya onte binanzema ki diba, bene mosu bateke sataza pembeni na yo, camarade yo tambola kali mikolo nyoso, esu be tadam na ye, tasu yem ta bloka ka vi na yo, tamusu yem ta bebisa ka vi na yo, me oyebite, bene me keba na mutu akabela ko bakado mingi, bene me keba na bato misala mabe, bene me sata isala ka tupo akota ka na vi ya mutu, abana ko détruire, akokota ka à travers mutu, bien aimé dans le Seigneur. Besprit tambolaka ndenge na balabala. Mituka msio zaka mituka te ndeko nanga. Même na ba réseaux sociaux, keba na batu musu bozo landa na ba réseaux sociaux. Ndele sebino tata moko na tata na réseaux sociaux na kisasa kuna alo batu bataka batulai pona okimisaka ba mari de nuit. Ah! Nzoka, c'est au nom de Jésus-Christ tout genou fléchi. Bazoko sabino na bandela réseaux sociaux, bazoko sabino na basoi disant ba pasteur na bino, bazoko sabino na baninga na ba camarade na bino, Satan azuzo possession ba vie na bino dekonanga. Aba binini, ne dormons donc point comme les autres. Tola la teloctose qui dit batelo kwa baninga mususu yoka, mais veillons, bien aimé, veillons à veiller de nuit, zala vigilant, zala éveillé et sobre, na bokebi, zala na bokebi. Milangwate, qui dit bate, sois sobre, sois vigilant. Nanouzulia naye, nanouzu melanaye. Botande ba babumana na ba poison. Est-ce que mutam si comme tu le poison? Kas mutu bolia kanaye, mutu botambola kanaye. Est-ce que linga kayo? Oh bien-aimé, bobebisi ba vina bino pona ba camarade. Bobebisi ba vina bino pona via loyingi. Bobebisi ba vina bino pona distraction. Bobebisi ba vina bino bien-aimé, olingo benso olingo ke ne musala te via pressé zama bende konanga. Via pressé okokoma PD, okokoma lesbienne, okosimba kisi, okomela makila. Pelobi okeli felo. Via benza kokene musala nde konanga yi. Via soliza ko bala, basi ebele na vi mabe, oyebite ta musu pas ndoko yebite. Mi bale bele pe na vi mabe, musu pas ndoko yebite. Bien-aimé, kanga mana Yesu muninga malamu. Yesu ko batela yo, yoka verset to kotanga wa ndeko nanga. Yoka verset na kotanga wa. Bien-aimé, yoka verset ki to ko na kotanga wa. Na sana Psaume chapitre 34 verset 8. Psaume chapitre 34, on a verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur, notre leader, le seul, l'unique, le vrai Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Bien-aimé, Bible c'est que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Tout autour de ceux qui les craignent, tout autour de mon toit bangaka nzambe, bien-aimé, et puis quoi rachi na mabe, neti maman bomoni na vidéo, azu bina na mobile ne maman mozo kosa ko bina, au sanvutema, ange bien-aimé, a koti na kati ya mutu wana, aiko benga na mama wana. Butela makambo ange salaka. Butela koti na kati ya mutu wana, aiko benga na mama wana. Bem na kati ya feti, nena koyeba ke mama wana uzusala makambo wana. Ifu nzambe moko. Sokuzana nzambe benema kubatela yo, akubatela libuta na yo. Ndenge na biso, linga monono ami bebela na balabala, nzamba kotunu te. Po yo pese conseil malamu, yala ndine ba camarade, eza ye na nzambe. Voilà. Mais soki yo, olakisa mano banzela malamu, bien-aimé ami bebeli, eza ye na nzambe. Eza yo te. Mais soki yo za ki diba, batu nanda kubano ba beba pacha ba camarade na yo, frère nanga, sœur nanga, nzamba kotuna yo. Bien-aimé, bakosa rabino makama ba église wana. Soko kofi le nza ba retourno premièrement, soko bala retourno mobali wa pesaki yo, a retourno bano wa pesaki yo.
Yo pe frère autour moi so pesa ki yo, pe ba na pesa ki yo. Voilà le go battre malam. Oya alingi moi si ça alingi ne nzambete bien aimé mitali bomoni lot babi bakima tant ba bimi moi certaine asima bongo ne ke kwa mungwa lot bongo ne ke kwa mungwa te ni bana kaka mwasi. Oya miko ici eza yena nzambe bien aimé tala histoire aux la vigilant mon frère sois vigilant ma sœur batamite mama be basé belé mission na boka ba détruire biso. Attends autant ce monde magasin so magasin ozo sukola magasin to ba sukola ndako to ba sukola de loko moko boy babo ki mai libana bazo beneme mai wana ko na bitida ko nyataka ngote faut stotaka ngo na so na puissance nzambe loko biso nyataka ngo na nyata au nom de Jésus Christ na même cette puissance nyonso pe mutu munde so oleka wana esale lokote mais so ko zasio na yote kunyataka ba mai wana to mona kamta sukola ki ndako to sukola ki magazine aboki mai libanda faut stotaka ba mai wana. Bien aimé, Satan a refusé. Na ba balabala bataka ba filet spirituel ozo ibate, ezo kanga ba via bat, ezo kanga ba mabala bat. Yango faut ko sambela ka avant ko bima. Il faut ko sambela ka suko zungi ndako. Il faut ko sambela ka avant ko lala. Il faut ko sambela ka bien aimé, c'est même la pongi kateni na buto ata 1 minute pamba sambela. Comme sonza ba la musio ale belle la ngai. Buka baba piège à Satan la passe ba sangani ponayo. Na tongo faut ko sambela ko singa nzambe merci à peso souffle de vie. Avant qu'on lia singa nzambe merci pamba te pambola biloko la po biloko belé bien metto lia que utaka ba ténèbres, je te dis la vérité. Ya on ba tu sube ba na ba cancer ba maladie kili ba biloko ba magasin bi ngomona ka ya ba ndoki pezali. Bien aimé, il a main sur sumba tiango loboko makela mazuku se petula yango et non sur lia tia loboko makela mazuku se petula yango. Sans cela bien aimé to ko buku tango lokola ba bisikiti nazo bondela pono ndeko na ngai papa ndeko landi message au pambola ye papa pambola ye sala grâce ye ba kaka yo ay ba muta mokilité bato mokili bazo ko détourner bango ba kende vers bango ba tika bango ba ya vers yo papa batela ndeko landi message yo zinge na makila ma Yesu Christ tondise na molimo sant pe briser ye papa baptême de feu azala briser nyoso za mokili tika ye papa tombola paye papa est-ce que nous sommes au kangwana vie na tombola ma batu banguna na ye papa ba bumbisa ye confronte misana na bango pambola ndeko na ngai na kombo na Yesu Kristo papa nyoso na na lobi te obidi ne bongi na bana na onsam loboko na nguya ezala ebatela bango papa etambola na bango papa na kombo na Yesu Kristo amen. Oyo pona ba douye so kufela. Na 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Le manzambe le billet son koya lokola moyibi. Il okonu so koleka. De kobomo la motema. Quelle grâce. Esa mokolo moko mokile koleka. Esa na mokolo moko mokile koleka. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.